Mbote na bino bandeko batali mama Henriette Kilumbu Shembo mama ezui na telemi lisusu awa pona pesa mbote na bandeko na nga nyonso bazolanda ngai o pena na kotite na chaîne nanga Henriette Kilumbu Shembo TV akota ami abonné masolo eza kitoko masolo kolamba ezali ba histoire vraie ezali so ba histoire vraie o ezo sunga batu atakute na problème ali solo wana alinga ko kutana nango embuscade mais esungiye toza na mate ya pete toza na ndinga ko sungana ba histoire ezebe makambo ezebele o pena na mikoti te akota ami abonné lelo soki na koti awa eza na zolobela kaka histoire ya loposo oyo ndenge nini tokoki kosala mpona kogarde loposo na biso ata okoli tokona ba quarantaine ba cinquantaine mais tobi ndenge akobatela loposo na biso tobi ndenge tozala na ba ride te na nzoto na biso na loposo na biso donc bitumba contre ba jeune awa totemi loposo na ye na lisolo te ya savon ya paipai na ye na lisolo ya savon ya paipai baya mwasi baya mobali bandeko lisolo ya savon ya paipai eza nini soki biso mpe tolokoti esika tolokotaka toye mpe kosunga biso bandeko oyo batalaka biso mpe bamonaka biso mpo bachaine eza nango mingi eza te bachaine soki eza mingi okokutana nango na kote mosusu ta mosusu na monoko mosusu oyokaka te okokutana nango ta mosusu kote mosusu mais soki okutana ndeko na bino alobaka lingala swahili français eza kitoko ezosalisa biso mpe ezosunga biso loposo savon oyo ya paipai mutu nyonso oyebi paipai oyebi nzete ya paipai paipai eza na afrique na mboka na biso surtout na congo savon nango savon nango ezosunga biso mpona batashe savon oyo ezosunga biso mpona babouton savon oyo ezosunga biso mpona bamaske osala ndenge nini neti na ngai ndenge ngai nazwa kotangisa yango ndenge nasalelaka kala mingi te 2 jours nazalaki na bouton moko boye awa mpenza ebimbimelaki yango moko soki eutaki na mboka nini soki na nord est nayebi te natali ntango naye kozwa naye kotanga likambo ya paipai nakomaki kosala ndenge nini soin na ngai ya ntongo nasalelaki yango mingi na miel na citron na ntongo so na moki ata natie citron te nazoka na sokoli elongi na ngai na savon oyo ya kosokola elongi natangisa mokomi soki savon elongi ezalaka ntango na sisi na sokoli elongi na ngai bie na brose nazwi savon oyo avant na sokola 10 minutes na ngai nazwi na pakoli yango nasalisa etuma misala na ngai na meliti nde nake kosokola nasalaki nango 3 jours ti eseni eti kokausa ngai na ndimi yango keza solo okokutela ta mosusu na bafeke ya savon oyo na bavrai nango mais oyo eza naturel mpo na nzoto mobimba eza na vitamine I na kati yango moko na paipai basalaka mafuta babengi retinol nayebi yango te na french retinol ndenge wana ekoma mafuta ezali eza 100% pure végétable ko babengi végétal na français je ne sais pas ezali na vitamine I eza savon ezosunga na baride ezosunga na batache soko osali kande na lobi avant 10 minutes ou bien 20 minutes ya mai na yo zwa tiango fulufulu pakola yango na elongi osokola na elongi boso osalisali misala avant douche no okosokola yango mpe savon mobimba nzoto mobimba okomona osiso pakola mafuta opakolaka okomona esalaka bafeke nango mpe ezali baoriginal nango mpe ezali me mingi tozokutana na bafeke nango mpona baarabe oyo balibane bazozwaka so bamoni eloko moko eza kitoko ebimi na afrike ya baafricain to ya biso ya Congo il faut basala makasi bake sa fake nango okomona yo okende kosomba overifie te babuto ebimi ebebisi elongi original nango eza orange mpe soko olumbi yango soko osombi ezolumba solo ya fruit ya bafruit ezolumba mpe solo neti ya paipai original nango yango soko omoni na kati eza pembe ya mwasi kosomba te original nango eza orange eza orange. Pe soko lumbi yango, soko sombi, ezolumba solo fruit, ya ba fruit, ezolumba pe solo neti ya paipai, original nango yango. Soko moni na kati eza pembe ya mwasi kosomba te. Original nango yango.
Pe eza emballé. Nga naza en Australie, na somi en Australie, pe na magasin mindeli. Na somi en magasin ya ba arabe te, ba chinois te. Okokuta ngo basi ba emballé ngo na papier oyo. Tango eza na musika. Basi ba emballé ngo na papier oyo, tango fongoli nde epesi oyo. Baya mwasi. Soko kuti na kati eza pembe. Kosomba te. Please. Kosomba yango te. Salela paipai kopesa loposo kitoko. Ekosiliso baride. Ekopesa loposo lokola bebe. Mwana 12 ans. Yango wana. Omoni o nga na soma na chopa mindele. Botande bakomi. Eza naturel. Kanga photo. Eza na vitamine imbala moko. Bilemo bobi vitamine E bon se rappelle loposo. Bokendo koluka ngo bochango na swe na bino ya tongo to ya butu tango ya kosukola mai. Tango okotia savon. Bomwe ndenge eza orange. Ozi ochango savon. C'est maka fulufulu. Au moins ko mama fulufulu ya orange muke, net rouge muke ba keza ya bien. Mais soke bino ya pembe wa loko ya mai ya maki. Pe eza pembe yango moko. Kosomba ngo te. Original yango. Nga na sombi na shop a magasin mindeli. Na sombi pa ba arabe te. Tango na moni na zaka intéressé nango na bi oh tika na kwa kola sabaya mwasi na baya mobali. Bo tiango bien sûr ko na savon sur la mai mais tiango na katia. Télé-réalité no atongo. Ndengo makambo tango sala kola muka ko busa kamunoko olamba kati yango tango zolamba ti ozoskwa basani ozo servir mobali ti balati tika ngo nelongi aussi tango kosokola osokola nango nazala mingi tako kota na sene bino bokota kota bomi abonné et comme maman arrête ki chez moi TV masoleza kitoko masoleza wa boka mwate ko mona na modèle na lati toza to mokili tola taka modèle nyonso style nyonso yo na kati na koti na style batu ya ndemo boyebi. Donc, il faut que tu aies un nyonso. On a un côté, il faut pas parler que maman les abonné par qui le boucher mon défi. Ma soeur les a qui toko. Soko côté, au kosanga makambo. La ici, on a un côté à côté toujours ami abonné aux arabino maman arrête qui le boucher maman soeur les a ma soeur les a qui toko. Na zongeli susumuke. Po na la kisi na moni batile nga message c'est pas camarade nga moko abima market sokwa nango maboko la kisa biso ndenga kopakola na savon ngo nelongi pe na maboko likolo ya savon oyo ya pai na koti awa sikoyo na lakisa bino ndenge na kosokola maboko ndenge fulufulu wana ekosala fungoli mai nanga chema mai moke. Yango na osoko ya maboko namoni ezobimisa couleur ya savon nanga bien sûr toza na vidéo fulufulu nanga na sala ngo mingi yango yo fulufulu nanga eza pembe makasi te soko mona ngo eza pembe lokola maki eza faux savon soki eza couleur ya pembe eza faux savon il faut eza la couleur ya paipai couleur ya foot pe ezolumba couleur ya foot tango cheboye osilisi baya mwasi ozwi opakoli yango na elongi. Opakoli yango na elongi na yo sima opakoli pe na maboko na opotika. Après 30 minutes osokoli. Après kosisa kosala musama atongo wana osokoli, c'est tout. OK, na suki wana soka maboko na ngai. Nga ko la saka ndenga ko pakola ngo. So zaki tongo nga ko pakola ngo pe elongi zaka ndenge mo bosoboki déjà message. On a ma père pour yo comment madame ayoka kasai la kapia kozwa avantage nango. OK, see you bye. Bye bye.